Sarah Tola TV. Je me suis dit apparemment Bazan a besoin peut-être il y a Kolingangana éclaircir communauté na ba propos teni andeko Yvette Kalombo. Voilà pourquoi na yo expliquer hier parce que na oluke na téléphone té ata nkombo na na réseaux sociaux na yo répondre na réseaux sociaux. Sarah Tola TV. À un moment surtout ça la makampe à solo. Au sala neti ba émission ba repentance nengwana eza makamba solo ndeko aza ko se repentir na ba mabe o asala camarade na ye. OK? Eza ba émission ya makamba solo. Siko neti na émission makamba solo beze yo sani na kati. Sarah Tola TV. Ata na ndenge ya actualité. Ata na ndenge ya buzz. Yvette Kalombo na l'époque au Jatin au Salate parce que mon épisode internet au vivant la buzz actualité matière à l'époque Koutozaki même pas na bâtiment Amérique parce que toko na kolo bakena bando finga Yvette pour n'attirer attention ba fanatique na wana sala du bâtiment Amérique batala anga Yvette ya team Amérique até Yvette ya chaîne Yvette Kalombo News télévision T Yvette ya succès T nde yonga na banda ofanda na fandika bolala bon atola muke moni na fingio sur base de quoi. Sarah Tola TV. Mais moi non moko ouais moi soboti na bon jeunesse nyonso ya belle vie. Atika na enda kwa kendo kota libala place moko. Pas biloko mabe kobima wa. Tu es même que ça pas tu n'as pas côté l'ambition. Voilà ben la maman. Dis. Aussi des choses moi. Madame. Parce qu'on chama ya français lingala mama. Nangena sabola et maman ngola sabola. Est-ce que j'allais adorer. Yango na maman. Tu sais quand tu parles lingala tu saboles bien les gens. Na banga tu pour lingala français maman. So tika ngana lingala. Soli na yo alors tant aux autres décisions yeba que non ngam na oliesa. Pour yo ça que l'autre. Ngam na oliesa comme non ça la nyoso. Là, tu vas montrer moi un peu parce que je n'habituais pas à le français. Tu vois, moi j'ai travaillé trop à côté des mangas là. Moi, je suis a vu moi la battu moi ça y est na takunanga avant nous pas bon la côte ça fait ça masangate na ondi mangote maman tu ko baby c'est mon maman n'importe quoi. Tu cherches à me distraire ma belle. Ma belle tu cherches à me distraire. Mon argent la menteuse. Yo so ça na pharmacie ngas ko fona ça na petit. Mais non, parce qu'on peut savoir exemple non sur base de quoi. Yo so ça à la pharmacie, donc on a ça na boutique, on a salaire dans les à $70. Monsieur, vous êtes client? Vous êtes client? Vous allez rien faire. Non! Quoi ça comme histoire? Monsieur, l'argent ou rien? On sort pas de cette maison sans l'argent. Ce sont tes enfants. Sarah Tola TV. La chaîne qui assure, qui assure. Mbote na balandi nyonso ya émission na bino bolingaka mingi zip zap en tout cas bienvenue sur ma chaîne YouTube yo mto s'abonnana nute na epte sorozela nini s'abonner massivement et puis beau partager émission oyo et kozala likanisi ya malamu mingi. Je dis un grand merci à Montréal derrière la caméra. Ingénieur Josué Miezi, un grand merci à toi, un grand merci à président Bébé, un grand merci à la présidente maman Nathalie, Nana Moussibou, un grand merci à Jenny Bet Industriel, moi c'est Pembe, un grand merci à président Charles Etambwe et un grand merci Lissousou na maman Gina Amatou Motema et papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, un grand merci na Amelia Mweba la privado ya Orlando Domingos na Kebongo na Ngambo États-Unis, NL9 le jeune millionnaire, un grand merci à toi Motema ya la Lyon, Babi Soro Lingolia na Amérique vraiment à la bio, baza partout donc livraison à domicile au contacter Hit Afro Hit Ezawana
service traiteur, ba fête et tout. Baza wana vraiment pour na ko servir bino et un grand merci na bandeko nyonso oyo bandimela nga ba abonné nanga na bato na yebi na bato ba ebite. Un grand merci na bino. Sol ya bambemba la fille à papa, un grand merci à toi. Maman Makia la Kumba, un grand merci à toi. Un grand merci na Dalia Onyema, ma petite sœur, un grand merci à toi. Na Sarah Abouele Zoyo Kanate, Eliezer Kanou, le banquier. Papa Eddie MK depuis Canada, hein, respect na yo. Maman Edwige Kalala, Edwige Yabakalala, un grand merci à toi. Pamela Kabeawetu, un grand merci na Célia Kike, la Rose Bonga, bandeko nyonso obo soutenanga na ba ona tangi ba kombote. Please, bo tenir nga rigueur te naza mutu na ko qui vraiment pe ko bosana. Un grand merci. Alors, bandeko nanga émission na biso ya Zip Zap ya lelo. Et toko benga ngo droit de réponse. Topé toko benga ngo décryptage. Topé toko benga ngo vérité, topé explication. OK? Touti komona ndeko na biso Yvette Kalombo auti kosa la repentance et pas ya moninga na ye. Et ezape mabete est concerné pengaiti. Batu ba olobalanga maman Sarah pourquoi olobeli likambu yango. Na lobeli yango parce que mon nom a été cité. Est-ce que zala qui est important? Yvette Kalombo a ça la repentance na ye pas Jésus-Christ na bango. Sans kotanga kombo nanga ke question nanga eyate. Bandeko nde tozalaka boye. Boye bango émission nyonso tosala ezala calibré. Tango invité oya, so ezala ba question o na olinga tu nanga te na oyebise mba moko. Moyendo ngoye wana kotuna nanga kombo ote. Est-ce que ezala ki important na kati ya repentance ya Yvette? Kombo ya Sarah Tola et se retrouver na kati kuna muto bozala jamais bami boye bovanda te boseka te bolia te botambola te. Est-ce que kombo nange ezala ki important ekota na kati ya ba repentance wana? Est-ce que ngana Yvette toyebani po kombo nange ezala et apparaître na liste ya ba repentance? En tout cas bandeko, voilà pourquoi je me suis dit apparemment bazana besoin peut-être ya kolingangana éclaircir communauté na ba propos teni andeko Yvette Kalombo. Voilà pourquoi na ko expliquer hier parce que na oluke na téléphone te atteint kombo na na réseaux sociaux na ya répondre na réseaux sociaux. Yvette Kalombo ozo la repentance na yo et pas Jésus-Christ, OK? Je pense que saliso émission c'est ta sœur. Aebi makamunenge kendara na réseaux sociaux et là on a linga internet parce que mutu nyonso atobe okosa atolobe wangana ba vidéo rattrapa biso donc toza na place ya wangana eloroti omoni ndengo lobaki que le pardon c'est une puissance qui libère. Je pense que il y a d'autres pardons ezala mamususu emerita nango pardon tenetinga nga Sarah personnellement na kolotara jamais tant musu kozela pardon mo uta pa na yo jamais et puis na pensara même pas un journal na la réconciliation mo ko uta pa na yo bato ba se réconciliaka ce sont de personnes au bazalara déjà ensemble ba uti ko kabwana et ba se réconcilier ma chérie Yvette ngala to la réconciliation ya nini on n'a jamais été des amis hein. Na ebite question wana est-ce que zali ne sika na kati ya repentance émission na wa repentance maman toboti bana tozokola du jour au jour makambo ezo changer du jour au jour tokutana na ba surprise à un moment so to sala makambo ya solo au sala neti ba émission ba repentance nengwana eza makamba solo ndekwaza ko se repentir na ba mabe o asala camarade na ye, OK? Eza ba émission ya makamba solo si connaître na émission makamba solo beze yo sani na kati komba Sarah Tola yo sani na kati na mutu a posé aux questions ye moko na mutu na ebite ke ngana ototikala jamais ozala ba ami parce que répondant qui est bien Kengana eto ebanite, tozala ba amite, boko toko réconcilier na nini? So ibo sala ba réconciliation na batu mususu c'est tout à fait normal. Ngana oto ebanite to tikala kozala te, bato ba sala la réconciliation ce sont des personnes au bazaka ensemble. Ngana yata ensemble ne ezala ya kosa leka, ezala te.
Au moins attends ensemble les à maman Congo on a bien grande sœur na yo ki matière mon tel est-ce que c'est à solo pour to solo la rata na privé ngana Yvette to solo na privé to solo la te auparavant to sala ta ki amitié lointaine ya chombote alors ngana to ya osala réconciliation ya nini pour kombo na nga e okota na kati ya ba question wana ke osengi soki batu nyonso tout pardon soko lobi batu nyonso to sala mabe balimbiso mais otangi kombo a sarate c'était important à un moment bandeko na nga basi bolukaka buzz na makambo na bino moko parce que moto boluka ne buzz tam susu alingale ba je wana te obolingi bosalisa nga wana na lingana nga ngote na linga ngote penza bandeko na nga na bolingwa Yesu omoni soki mutu oyo akomi ko sambela ya solo andimeli Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur asala ramamba lokuta boete et puis Yvette Kalombo il faut éclaircir bato comment sambela te o comment sambela osolo ba makamoko ya bien et puis acte ça les actes ba chrétien mais pourquoi ko bana lokuta na munoko mama koloba ke onga na vandaka raboye na mona mbala moko Sarah banda ofinga nga ozokosa makasi et puis ozokosa ozomi yo moko ozomona ko ozokosa Yvette ata na ndenge ya actualité ata na ndenge ya buzz Yvette Kalombo na l'époque au jate au zalate parce que moni biso l'internet au vivre na buzz actualité matière à l'époque kuto zaki même pas na bâtiment Amérique parce que toko nakolo bakena bando finga Yvette po na tirer attention ba fanatique na wana sala yi bâtiment Amérique batala anga Yvette ya team Amérique te Yvette ya chaîne Yvette Kalombo News télévision te Yvette ya succès te nde yonga na bando fanda na fandika bolala bon atola muke moni na fingio sur base de quoi. Ma chérie, to Sarah, un moment sur osala makamba solo. Neti ba repentance bongo osala la Jésus Christ. Il faut lo ba makamba o bandi ne bandeliti aussi si o betika masolo yona Jésus Christ. Ole ya okota kombo amonte puis dans le mensonge. À l'époque Yvette Kalombo était qui? Pour ngaina bandoro finga et gratuitement Yvette. Nara na problème na yo to welela na eloko to Yvette peut to kutana na yeta à l'époque atana nzela to tikala kutana te pona oloba ah tam souffle abuda nga na boîte to a kretiaka nga to a fiontola nga talanga misuma be etikala kozala te na le passé sikoyo mbala moka un bon matin les circonstances étaient quoi pour t'insulter ma chérie oramaele tango lo bana batu na vanda kabo na mona Sarah to la banjo finga ngo ebi peke nga na maele makasi je ne peux pas ko vanda raro la muka bon matin boza fali to za ferete na bandimba ma ofinga pona gagner nini sixo zaki na ngote ba fano zaki na ngote ozaki ne loko donc eloko o biso to luka ki amuto azana makambu na sa ne rando pona talama ozayi na ngote Yvette na olukosi ko na bano fingo siko sur base de quoi wana ngama opena obundana na YouTube na bimisa mutu na ngana bandenge na ngana bana ofingo siko pona gagner ni. Non, arrêtez de mentir les gens. Sorozo le kana télévision ça la ba repentance na ma chérie. Vas-y, kombo na ngana émission na yo sani. O tcha kombo na nga pourquoi? Tozala ba amite to yeba ni te yo mo yebi yango. Pona ni te ko yebi sata au moins émission o ezara préparer, so ezai préparer te. Yo Yvette ngo yebi sale kino ki ba kata partir Sarah Tola parce que ils ont concerné tes maram non sala ah non sala pour na camarade nanga pour nous singa bakata même pas na montage ke batanga comme non tout le monde lobeli batunions tout awa lobeli Sarah Tola te moi est-ce que n'arrivera un jour il y a aussi la réconciliation moko imaginaire na Yvette Kalombo yandini sur base de quoi est-ce que ndebo mona abna nature na nature ya vie ba camarade nde botala nga bino sur la télévision bon mona nga na posa ba camarade nkebeleke on est toi na combien de chroniqueurs na RDC awa oh ba mona nga ka na télévision mais toza na Congo to mona na ati baza combien na Congo to sola pe bien to sekara mais to mona na raté to mona na ka na TV baza combien bon moni nature na ngeza nature ya ba camarade ya ben nkebeleke non na sala biloko ndengo na te Ozoko sabatu pourquoi que Sarah Vandaka babando finganga
Et pourtant na mayelo nga na zana ko vanda tena bando finga mutu gratuitement. Na osala yango te, na osala yango te. Donc na conscience na yo en dehors ya osala repentance mais au kosa. Donc nengo kosa wana elakisa déjà que là qui christianisme na onyoso ekwe na mai na ndimi yango souste koza chrétien parce que kokolo baba phrase wana te conscience na yo yebi yo Yvette Kalombo émission na chaîne na ko luka ngona zong sango. Na ko luka ngona zong sango makambu ebanda wapi? Ozala so ina ba problème na yo soki ya kibombanda na grâce nani masikini. So bozara na kibombanda so bozara na problème ni na ebite grâce a benganga o Sarah namoni Yvette Kalombo gafele wata na ina sa l'émission. Bande ko bolanda no émission s'il vous plaît. Olobi lo mo mabe. Olobi a gafele ritete. Yvette a la paiement ya gafele ritete. Non mais il a pas droit aussi au reprocher de la caméra. Au moni mout na. Eza gaf. Na yebi yoka. Eza gaf oui. To ko lo bon pe bon. OK, c'est bon. Eza gaf ya solo a gafé ya na ye. Oza raison. Au moni to bi ma mtabota ma titre ne. Oui, comme nous avons grâce wana azala bobe balinganga ka bongo yo so lingo komande ngenga na zala ba bobaye ngaponi balinganga bana ina iloko na ngata moko oye bomma kanyoso wana obili bomona bo waposhanga te bili bomona ka wana oyo ka ndenge héritier pazalaka héritier luka ka ba voyou te héritier plutôt a comme ça ba voyou te a comme ça ba délinquant te héritier comme ça va têtu te. Oyoka. Héritier alingaka ba têtu pour bazaka vrai. Yonde soko ye be baya bafana. Ba kota te. Qui c'est ça musala? Mais na so yebisa yo. O tika la wana eza likambu. Po oya oye bate. Yo yebinda kuna bisote. Et bon siko no siko ni oye biango. Olanda. O kokate o kima kuneza pem no biso pema latino tena nga kuna zana nga orchestre litede na zana orchestre nede nga za leki na ye na bandeli yango mais yango na zo na zana makamu na ete pourquoi pas Yvette Kalombo abenga ki ata na téléphone que grâce masiki Yvette Kalombo tikala jamais kobenga ma grâce que grâce la kangi ete akoki po kobenga puisque Yvette Kalombo za leki ya mai kalamba ya makila monte nenga défendre mai kalamba nenga pour défendre pe te akokaki te muta tindi azate po etali ete ngala lobi ndenge pe akoki pe ko benganga akoki pe ko benganga loba nga po yebi ke nazala ka pe na yiti d'accord po ngane muninga ne po mutu mususu za pe parce que ngaba bana benganga no répondre nga bangote no répondre ga muninga na ngai o asapela droit ko yeba na bitena expliquer ka muke vite fait bazana ba yebi ngala sola na ngala muvite makambo de pe banda na boye na loba ni malobi entourage à héritier ni kasi tisos ngana yebiso na mutu héritier alobi boza babe boza ba kasi te nazala mutu héritier na ndenga bozo encourager na mabe mais na ndenga solo nazala mutu héritier grâce nazala mutu héritier héritier katela nga bapongi so likambo kata pongi buvwane okauka faloba nini ayeba na sa ayebiki na banda batute yabi que la problématique et sur les caméras ça la migration pété c'est que babanda qui il ça kata pongi na pour na ma okolo bani pour na Yvette Kalombo Yvette Kalombo na lo baboy comment yo eu courage OK pour ça l'émission o lo baké bon on la sera héritier sans sa vie na mukuse pour émission de ezali na o pesa na YouTube o tikali ko benga nga master na yote na maman mo benga nga na maman. Comment yo loba na Buba Diop ke o akoloba ke mwana mokonza kota bolo côté alobi na yete c'est mo bode kozaki na moyo zaki na mote oyebite okokoloba te puisque oyate à ta place mote ngai moninga na yo na sécurité soki yo poko sécurité na oyo nga na lobi et pas lobi a otikala jamais pour mona ka na concert héritier ni répétition héritier na yebi nyonso na rappela nga na répondaki na mongo moko siko ya Buba Diop abi mona mokonza kota bolo côté alobi ne kaka te eze sengo te est-ce que mona Buba Diop na YouTube est-ce que bomone na ba kiki mambe c'est bomona ngana na mabuzo bana muta lobi yebi sengo ni na ki na mona minute sana ke mutu ni idée mususu mona to sepe na buzo bate mona to sepe na ke ya biki na liwa prison pesa ra mabe héritier violeur te héritier aza frappé
père T. criminel. Un criminel T. Donc, avant la mère, mettez, il va être. Il ma bête. Tout ça, bateau. Non, 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 héritier quand tu as prison un jour. Non. Naïbi qui n'a pas que le bélangue le beauté. Pour ça, mon tout. Oui. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est bon. Mais le bélangue le beauté. Mais ok, prison. Non, na tu mon bébélité. Et ça, quand tu es sur un na vie qui wana elaxi que l'icam. Bateau va veiller qui a tenu balinga qui te collegama. Non. Mais il va être naïso vérité. Aux en a droité dans le moment héritier. Et surtout, on impliqué Batouya héritier balinga kaïté. Yo linga en quoi? Et sur en quoi? Dis-moi. Balinga ou balinga été. Yo osala ki wana te. Ola ki se porter et l'autre côté. Oh, Repogoya kate. Repogoya kate oyete. Olo bake li na bosani. Na eka na bosani. Na omoninga so na yo leke monsieur. Eza ko ivet. Amuninga nanga. Yo na yo leke monsieur. Po yatanga ko mona na TV, yo ko yatanga ko mona. Ngai Nathalie na répéter Nathalie batuti. Oyo ka po mutatangi ko mona na mamérité azati. Ivet atangi ko mona te mena ye ko répondre ye puisque alobi mabe. Oui, pour le bien, au lobby au Karine, na Karine paye famille. Oui, au cas, nous on t'a comme on a banque. Pour Karine paye, mon conzi, attends comme on a na Babylone on a bien au salak. Yo lobby que Karine, to asoka zalaki. Il va être, bien on est boyé par héritier, bien on est boyé par héritier, bon c'est trompeur, bien on est boyé par héritier. Karine héritier, batigala jamais cause à la camarade. Baba, est-ce que Karine a mon héritier? Hein? Quand il a mon héritier, c'est un évêque. Il faut le babon de nini, au tchama makai. N'a pas le ballon de guerre, makamari héritier talio. De soit le bibongo, n'a aussi mis sa relation Karine héritier pour et comment il n'a pas pu d'été. Nzambala ici, makabouane, n'a Karine a famille. N'a pas salé ma bête, mais n'a pas ma Karine mon condité. Obi pourquoi? Pour te yébani. Aux Hollanda, yobi évêque au yébi. Donc n'a pas fait ma Karine, tout comme n'a pas fait ma POT. Pour te savoir son famille. Mais na yako répondre yo kaka po naza besoin to beba na te on a yo répondre yo po so to na répondre ki yo te ndeto nga to beba so na yaki te wana mana isi no vérité il va tatali ngaité OK koloba o cheki o fanzi ko ki mwasi va ta chef na ki mwasi avanzi akitisi mungu ko a cheki mère a expliquer la vérité sans sa vie. Mutu na benga ya mutu na kufa pona ye Yvette ata yo moko na nenga mabete na nenga mabete mai kala mbai lika ma relation ya mariage ele kana ki ndebo zala ya na le somba ngolo kalika mususu ya yo tiko lo baloba ke yena atala ote utana mission suka te sara to la ye o profito tala e pona otilo lo ka lien no potile na to ba problème te Boubadia passer le côté azaki na isengo. C'est comme le baloba na batu, obimaka na Benji chérie, obimaka na Benji, tana kama mo sala kana tango lo bana buba. O mona te, même yo solo la normal, biso zaki pena affecté no yebisa. To ene seconde o sala te. Et seconde zaki te ke po sali malamu, seconde zaki po to mona ki prison. Le cas va dire besoin d'explication. Question monsieur les Benji Benji a camarade Kevin Cheval la biso aka Cheval. Est-ce que Cheval a bon héritier baba massa? Baba massa. Siko bon za baba massa na Benji. Parce que on parle mutu on dirait massa noté. On dirait non ni bien té. Mobile no kuta ko mama héritier té. Allez. Et là ko na ba bota maranango. Yo kiti na biso na bota mana kuta ba yemba ka kombo na ngai. Oyo kati ba elo ko na ba bota marango. Héritier botama wata eza bongo te même masiki na akoma ngafele grand frère na eza problème te ngane mingi na ngane sa Yvette pona no bana utanga bakoma batu bon on est talinga na tika na lo baka oya ya na ngiti yo lobi ke o balobi Karine a regretté na ko lo bana te ke o Karine makama Karine héritier tali ote na ko lo bana te ke makama Karine héritier tali ote so lobi bongo lo na lobi na gravité likam mais yo okoki koloba te olakisa biso ndenge nini soto tozaki ntango héritier plutôt azaki na Karine ozoyoka ndenge ezalaki te Karine abotama na ye bongo akola bongo yo so obose na Karine nga yebi nanga Karine dayila ndenge na ye azaka na ye te ti liboma aza mpe na malamu na ye oyo bamisu bayebi na bango omona
eza ndenge na ye akoki na ye koya esu na te bafingi mutu boye to alobi boye mutu na mutu ayebi ke ya ndenge na ye oyoka yango mutu alandaka ye te oyoka mais Yvette ngeli oyo na regrette Karine mpe atanga azalaki mpe héritier akofinga te mais yo ozalaka na biso donc Karine akoso afini omoni bato nyonso alandi te ndenge mo mpe Karine mpe na kolande te mpo ana kati te mais yo ozalaka un peu dedans yo ozala bongo po premièrement nga mo camarade na yebi bako ya réputé yo ebene héritier pour la Karine pour nous comme ça le kola makambo ya Karine héritier makambo ya Karine héritier est héritier la camarade ya Karine est héritier ça moninga pende Karine héritier pende vandi boy a calculer Karine na nenga solo Yvette bino boyeba Karine ye moko ayebi Karine ye moko ayebi te Yvette ayebi mais sika ko chaka le kola o luka ba tuneti chantage ndeto ça le kwa mo arme no ko sa Karine moi je suis déçu. Nana oza déçu on a yé na kamwe lo bakeo tango Karine azalaki na grâce yo lobi batuli basela ki émission te donc okufeli mama na seconde comme j'ai perdu ma mère tana nozongwa nozatana bi na lali na lamuki la tango na seconde na zomi sous parquet tango ya ke oloba na vanda boy na chata maquillage mkiebo na vanda na ngana zo tango pour o juger biso bato héritier o bato héritier est-ce que c'est normal balinga gaete ok, on va te vendre une Yvette. Yo sola ne héritier. Si vous lingaye, il faut pas héritier. Te yende bato héritier, yeko tu makambo na taliete. Nzambe déjà bimisi. Nzambe déjà bimisi héritier ko ti présenter et si. Ata pe loba ko kota nepe. Po ça ma na nga pona bato. Mais a koti na etende bino bolinga ke siri na ngone na problème te. Yvette Kalombo na lobi boye, na ye na démentir makamno oyo lobi. Olobi yo yebi héritier pour na bato na ye ndenge Anya asali na émission il fallait pas yo koloba na ye est-ce que yo tikali koloba na biso olobi na ye yango ata na boye ke héritier ça mais après oloba na TV net na Anya asali émission moni ki monter malamu na Anya ye mo bête il fallait pas asali émission maintenant asali ka moni nga pa oloba ne banango ne vie non mais lobby même ma bête et je va s'excuser mais ye lobby ayebi héritier na bato na ye azala ata likambo osala te asala kaka parce que ça bate kasi yango ne bimisa Saratola TV. Voilà la famille, nous sommes de retour. Je pense que Bouto Landamwa Ndambo élément wana oyo ingénieur Nabiso a outi ko balancer pour na olaxa bato été tant aux lingo sala réconciliation na yo sala makambo yo lingo sala okoye ko mélanger babilo côté de père que oya obeta libaku makamnyo sto sala ya obima lokuta pour rien ma chérie conscience no eza témoin ngana banda te na bando fingo ngana ebioté OK yo bandaka ko chrétien nga tango mona nga pembeni ya héritier obandaki ko rendre ba compte par rapport ya master na yo ya mutu na yo omona le rôle là on dirait ngai héritier par obano memanga ba voyage on dirait ba opportunité apesa ye camarade na yo opesa ngango bandaka ko chrétien nga na émission camarade no apd alors mukolo ba yo benga nga pa grâce masikine esinga bi non Yvette Kalombo bungeli wata sarafona recadrer muta recadra kayo camarade na yo pe lisusu grâce masikini alors ba propos teni à grâce masikini ezo engagé nga na nini nde wana yo lo bana batuke la vandara un bon matin na banjo finga non c'est faux yo bandanga ba pic na eba mukolo mobile na ngai alongwa officiellement na orchestre héritier yo sailanga émission na PD na camarade no PD au finganga au critiquanga à tel point je ne sais pas si Kabelo baba no mona ngweze loroni na l'époque yo somba Kabelo net ngale yo no te Kabelo au finganga pour rien au sotananga au kenda tiko chola pena mobile nanga au sale mission n'est pas PD camarade no PD pourquoi yo lo ba makambeze ya lokuta yo muto commissaire en Christ oya okosa pourquoi so ipoza na besoin ya oloba makam nanga te tant mieux que toi ebisa bango moni makam na loba ya Sarah wana bokata ngoka parce que je ne veux pas omoni mutu so lingi makama mutu te basenga a régi bokata parti wana parce que na lingi nanga oloba makam wana te na ela oloba makamba camarade nanga pourquoi kokosa mokili entre temps YouTube biloko tout osala ketikalaka makam na olobisa na ba réseaux sociaux. Alors pourquoi koya okosa bato parce que le début de toute chose est émission à grâce masikini
Pourquoi Navandara Boye, Namona Bando Finganga, tu étais quoi en internet à l'époque, Yvette? Tu étais qui? Tu représentais quoi? Avec quel succès au buzz au Yozaki Nango? Pour Navandara na calculina Bando Fingo. Falo lo bakuto Vandara Mbalamoro na monio Bando Finga camarade Nanga. Falo lo bake na inae parce que ton Vandara ka un bon matin na monia Bando Finga camarade Nanga. Falo lo babongo parce que na ye lingage se comprendre par rapport à héritier. Na yo, ça colle pas, maman. Ils ont collé, hein? Ils ont collé, Bajel show bazala wana na kuta ba on internet siksa o saranate. Na bima na chrétien été na finga été lo roteti lelo na tikala beba na jaela tam kolomonte. Siko yo na calculaka opona nini? Ozalaka nani? Tantan wana obande ko compte internet, ozara na succès, na bando calculer sur base de quoi o meka peut ko expliquer na nuba communauté. En tout cas, on a une mission dans Kitoko, au sengi ba pardon dans Kitoko, repentance pe Kitoko, maramnios tout Kitoko le rôle à moi en Zambie. Mais na partie nanga au BBC, fallait bosser nga ba kata na montage. Parce que le mensonge, le marambo eza na lokuta. Na ebite so iboza na posa émission na mine kota moi base, bobenda moi intention sarato là. Bobendi pe intention nga te ngale na ende ko éclaircir batu. Parce que kombo na ngale botanga ngaso botanga ta kombo na ngate ko kakipaka nanga na yo loba makambo nyonso tuté. Alors ndeko mwasi ndenga sara na vandi boy lokwa tozalaka te amitié avant, donc toi na réconciliation peut-être au sala bato ba se réconciliera bato bazara ba ami ngala toi na réconciliation ta mongote to ebanate ka ndengo lobaki. Alors il faut qu'on éviter ba question na ngana be mission na s'il vous plaît, parce que vous méritez même pas aux analystes et à Benemi nanga, vous méritez même pas aux analystes et à Batosana bango rando. Vous méritez en côté. Donc évitez à batu na ba question na vous na bato bo finga na ba on internet bazar. Bo finga na makasi bazar ba gloria olangi bazali batu bazé belé. Luka bango bo bongisa. Ngai tu as rien à voir avec moi. OK? Et puis nga sara na s'attendre na pardon pour na ça na ngoni. Na osatana na réconciliation na poto ke wapi to poto rotambola te to tikala pe rotambola te bon ata to réconcilier poto kende wapi to so la pété to sa pe ki kamadité to se kapété ça sert à quoi? Donc ça sert à rien ya luka na place aux osala ba repentance ba place aux osala tout bela o bana kokotsa kotsa ba kombo ba tout esala neti ba polémique, ce n'est pas bon ma chérie comme soit disant au sambela. Il faut éviter babiloko wana ya robimisa neti koloba mamba lokuta na mutamayele pe lokwa ngabo ça va pas passer na koya ko éclaircir communauté ba émission za na internet. Ba émission za na internet ba krechara muto aza na makambo ko la lola muke monika mutu moko fingo comprendre que a odiembela. Oza profiter, falite, ouerate, chibete. Oza pe chroniqueur ozaki na succès à l'époque. Allez na loti oka na chrétien yo. Moi la maman, sola bien pardon. Sola bien, salama ramna on est sala bien. Mais koya oko sabatute. OK? So oza na besoin ba tout nos questions na ngate yebisa mutu wana naza awa na osala makambu ya mutu mususu ko tuna makamba batu mususu te et ça va bien se passer. Donc on a un message moko ya muke ya ko éclaircir na communauté na ba propos ya lokuta o Yvette Kalombo yo lo bana kombo na s'il te plaît ma chérie. Evitara batu na kombo na na réseaux sociaux. Evitara nga pe na evitara batu na ba kombo batu na réseaux sociaux et ozali kanisimo ya malamu. En tout cas, sans arrière-pensée, sans rancune, sans problème, na besoin na pe ça peut compréhension na nga. Je dis et je vous remercie. Merci.